la famille, bonjour à tous. Lelo la grâce divine cuisine a memeli bino recette ya 3 pièces. 3 pièces na biso yango yo donc naza na mayebo nanga mbisa okauka na tiaki yango esika moko na sangisi na tie mwa mungwa na kati ya mai. Après na tiaki donc na tiaki yango elemba siko nazolinga na sukola yango na nika yango vraiment bien na bongisa yango pona na lamba biloko nanga ya lelo. Pona biso nyonso toyebi soki tolobi 3 pièces. Pona ba mama nyonso balambaka 3 pièces eyebani ezalaka mbisa okauka mayebo mbinzo to makayabu 4 pièces donc bablomo ya bongo nde tosangisaka. Mais pona nga 3 pièces nanga lelo na lambi na rolamba mbisa okauka donc nzombo nanga yango na bozomona na kolamba nzombo mayebo et puis na kosangisa ngo na poisson nga na rolamba ngo na poisson. Donc nayebi ki peut-être eza moins rare mais tokolamba ngo ensemble na bino bokomona ndenge kobima. Donc poisson nanga yango déjà na bongisaki poisson nanga yango ebomoni na bongisaki yango déjà très bien na sukola donc na sala yango déjà kala na tiaki yango na kati ya congélateur. Donc yango wana ici na saison nango kala bino mo bomoni esa neti moko kauka non eza boyebi kasi to sali poisson to ti na kati ya congélateur ndenge komaka. Donc voilà. OK. Et pour na ba épices nanga ya biloko nanga na kolamba lelo naza na besoin ya mafuta mbila. Naza na besoin mafuta mbila yango oyo na besoin mwamba. Pona mwamba vraiment na conseiller ba mama to lambelaka mwamba oyo ezalaka vraiment kitoko makasi na biloko. Donc ezala mwa sucre. Ba mama mingi balinga yango te balobaki ezalaka sucre eta biloko sucre non. Mwa sucre ane ezala kitoko surtout na so to lambeli yango ndeti fumbwa, mwankovi, chou babiloka ya mwamba esala yango penza kitoko et surtout sundenga na rolambela yango mwa 3 pièces nanga oyo ya lelo. Donc soy nanga mayebo nanga na mbisa okauka donc ekosala yango vraiment kitoko makasi tokotala biso nyonso na ba video. Bon nayebi te nga na préféra yango vraiment makasi eza nango pe obligé te eza problème te na ba mama o balingaka yango te. Nga na mona yango ezalaka bien par rapport ya oya biso eutaka ba Afrique to lambela mona déjà eumela omona mafuta mwambe silaka omona to fungoli yango mwambo omona eseneti moko kauka mais o pena so to fungola yango ezalaka vraiment o senti pena mafuta mwamba penza eza ya sika na mwa sucre na esala yango vraiment kitoko eumela pe makasi vraiment te. OK. Moi conseil muke na lingaki na pesa pona mwamba yango wana et pona biloko nanga inde na bandai ka koloba. Donc naza pe na besoin ya tomate nanga yango yo naza na besoin ail nanga no nikango. Naza na besoin ya jumbo nanga ya crevette na d'équipe manger nanga simple. Besoin ya de matungulu ndembi na paprika ya vert na osela paprika ya vert. OK tokutani na ba video oyo elandi comme ça totala biloko ndenge ekobima. Merci. Et voilà la famille. Nde na ebisaki bino na ke kobongisa biloko nanga ona kolambela. Donc yango déjà bomoni na bongisa yango très bien propre na kati déjà yango yo. Et na sukoli mayebo nanga très bien bomoni. Donc na sukoli yango vraiment très bien. Il faut que ça vraiment motema kokita po mayebo ezalaka na mabele vraiment ebele eza pena salité ebele na tiaki yango na mai na mbisa okauka nanga pona elemba mais bomoni na kaboli yango pona ntongo osukola mayebo ezala penza na nini na mabele ebele yango wana na sukoli yango esika moko te na mbisa okauka na ngai
mbiso kokananga pe yango na sikoli yango très bien na ba video o elandi na bosanaki kolakisa bino na ba video a liboso pardon na présentaki bino feuille de laurier te yango na rotia feuille de laurier et na robwaka pe mbuma moko ya pilipili mais na kofina yango te donc na bosanaki pe ko présenter bino pilipili yango. Et voilà, aïe nanga non na sali yango te na osala yango na otuta yango mafuta nanga mbila déjà na tiaki na moto na tiaki déjà na nzungu nanga kuna et pour na mwamba yango bomoni ne bisaki bino mwamba o ezalaka vraiment bien bomoni na kati za pena sika donc na préférami ko c'est la mwamba oyo wana kuna muscat na asi déjà na présentaki bino. OK, na osala sauce eza obligé te osala sauce nga na préféra mingi biloko na nga sala sauce soki nazolamba donc na okalinga matungulu na sali sauce na nga soki na silisi kosala sauce na nga ebeli vraiment très bien nde na koya kotia sikoyo mayebo na nga na kati na kotia mayebo esanisi moko lemba mwa muke na sima nango na koya kotia mbisi ya kokauka et Thomson likolo. Donc Thomson on ya suka po Thomson et eza déjà ezala déjà bobi Thomson ezala ya kolemba et puis na episaki yango déjà donc eumela te so na te nyonso mbala moko ekopanzana mais eza pe na bato o balambaka nyonso mbala moko ndenge tolambaka fumbwa okoki pe kolamba bongo mais bolanda pe elubu onga na osala lelo donc elambeli na ngai bokosepela na ondeka na lobaka na la grâce Divine Cuisine, bokozala jamais déçu. OK, tokutani na ba vidéo oyo elandi. Merci. Et voilà la famille, mafuta déjà natiaki na moto yango yo. Mafuta déjà natiaki na moto et chauffer pe déjà. Et chauffer ce qu'on a otia matungulu on a déplacé yango pe chauffer ki makasi. Nazo tia déjà matungulu nanga yango yo. Yeah. Ça va bon moni sauter te pour na déplacer ki nzungu nanga na ozela matungulu nanga elemba donc ebela voilà. Donc ereko lemba ereko bela pardon nde na sima na koya kotia ndembi nanga ndembi nakataki déjà babiloko nyonso donc voilà. Tokutani na ba video elandi. Nde nayebisaki bino matungulu na soki ebeli na sima nango na kotia ndembi. Voilà. OK, natie ndembi nanga déjà. Donc nasangisi. Voilà. Ndembi pe ekalingama bolimbisi mpona makelele ya bana
tozela pe ndembi ekalingama. Ebela mwa ndambo. Voilà. Donc ebela penza te elemba kaka. Na nsima nango nazotia paprika nanga. Naolongola pilipili. Nalongoli pilipili. Pilipili na otango ya suka. Après soki ebeli nde na sima nakoya kotia tomate nanga. Et voilà la famille. Tomate nanga ebeli. Pardon, bandembi nanga na matungulu nanga ebeli. Siko na kotia tomate. Nde nayebisaki bino ifo nazela tomate ebela nini bamatungulu nanga ebela. Nde na nsima nango nakoya kotia tomate nanga. Yango oyo nadiminaki moto na obakisa mwa mokie. Après soki ebeli donc naloba sauce nanga soki ndeti ebeli. Nde na nsima nango nakoya kotia mayebo nanga oyo nabongisaki deja. Après nde nakoya kotia mbisi ya okauka nanga na feuille de laurier. Donc Thomson na otango ya suka parce que Thomson epanzanaka. Bino mo bodika Thomson ningi ezala apete. Donc yango penza ekokota na suka. Biloko moko ezala vraiment kitoko makasi mais simple na kolamba. Esenga ba biloko ebele te ba complication te. Donc tolamba tomeka boye. Ndenga na lambi bomeka bokozala jamais déçu na la grâce divine cuisine. Ba elubu ya kitoko toujours. Mafuta ebele te, mafuta kaka mukie. Totia pena na biloko ba mafuta ebele te. Okoki pe kolamba na huile soki olingi, mais nga na préféré nanga mafuta mbila. Esara susu mwa goût moko boye ya kitoko koleka. Ok, merci tokutai na ba video oyo elandi. Et voilà la famille. Sauce nanga yango e bomoni. Tomate nenge panzani. Donc nalobaki ai nako nika ngo mena niki te na boki na aka mibimba boye. Soki elembi na ofina ngo. Eza nango problème te. Voilà. Mafuta ndeka na lobaka mafuta ezala penza ebele te na biloko et surtout biloko na olamba soko te mafuta ebele epesa pena bonjour na sani. Donc mafuta ezala mukie po mwamba pe ebimisa mafuta biso nyonso toyebi.
Et voilà sikoyo na kotia mayebo nanga na kati. Voilà. Voilà, natie mayebo nanga na kati mpona kobalola eza vraiment mwa pasi mpona simbi telefone. Nazobalola donc na kokata bolimbisa nga na kokata. Nazotia pe mbisa okauka nanga deja na kati. Donc nazozela nano ata mwa 3 minutes. Après nde nakoya kotia mbisa okauka nanga na kati ya mayebo na ngai. Après se nasilisi bongo, se natie babiloko wana nyonso, nde nakoya kotia mwamba. Nakotia mwamba nanga, ale tomoso nakotia ngo ya suka, nde nayebisaki bino tomoso nakotia ngo ya suka po epanzana te. Et surtout déjà na episaki yango déjà, donc eza sous na problème moko te. Ok. Et voilà la famille, siko na kotia mbisa okauka nanga. Bomo na tie pe déjà ba jimbo ka mbala moko. Longola pilipili. Voilà. Non, on a tes maïté. Na balula. Kalate na otia mai. Après na kotia pe mwamba nanga déjà na bongisi yango. Ok. Et voilà la famille. La rotasco maï. Bakisa pe na bakisa susu kopo yo na bakisa ngo mibale de kopa boye. Ok. Après na otia mwamba
nde na ofinika biloko nanga etoki ata mwa 3 minutes 3 à 5 minutes nde na nsima na koya kotia poisson nanga po ebela ensemble. Ok, et voilà la famille. Donc on a tiré déjà mwamba nanga pe yango yo bomoni natiki ka mukie na kati yango yo natie pe déjà mwamba balola siko na ofinika nanga nzungu ndeka nayebisaki bino etoka 5 minutes. Après natie poisson nanga po ebela ensemble na biloko nanga nyonso. Ok, donc on tia poisson nanga nde na nsima mpe na koya kobwaka mwa mbuma na ngai na moko ya pilipili salama bien. Non fina pilipili te ba o balinga pilipili eyoka na makasi na biloko okoki na okofina eza problème te. Nga lokola na olia na bana na kotia pembeni donc na ofina yango te. Natina bwaki kaka na kati esa mwa solo wana tunga wana esalaka bien. Et voilà la famille. Sikoyo nalingi natia poisson nanga nde nayebisaki bino poisson ekokota ya suka. Ok, nazotia sikoyo poisson nanga na kati ya biloko nanga. Voilà, natie poisson na suka mpona epanzanaka. Biso mo toyebi kaka poisson ndenge ezalaka. Voilà, maboko nanga eza propre na olamba donc na sukolaki maboko nanga très bien. On a osimba ngo na maboko mpona lutu ekokweya. Voilà, pilipili yango yo na bwaki. Sikoyo nalingi na finika nzungu nanga. Ok, finiki nzungu nanga natiki yango sikoyo etoka. Soki esili nde na nsima na kobalola kala te nazobalola donc napesa yango mwa ba 5 minutes nde na koya kobalola nzungu nanga. Ok, coucou la famille, nazongi lisusu donc naye totala biloko na biso soki ekomi na niveau nini tofungola pe tokobalola ngo ensemble. Tobalola oui, kobalola ngo. Wow, bolimbisi mpona makelela bana ya voilà.
non na baloli yango te banda natiaki yango natiaki tomson nanga donc non na baloli te bomoni ezaka na position natielaki yango donc bomoni tomson nanga yango oyo epanzani te baolango na bokebi nyonso sino te soki kaka epanzani mabe. Voilà. Voilà. Natina otika mosusu ekanga 5 minutes. Etoka pardon, etoka 5 minutes. Bolimisi bana bazo mbroyenga mo muke. Donc etoka 5 minutes. Et après nde na kokanga moto na biso po biloko linge bela nango kala te. Voilà, na misu kitoko na monoko pe goût. OK. Et voilà la famille nde na yebisaki bino 5 minutes ekoki na lobaki na kotika biloko na ngetoka pendant 5 minutes soki na bosani te. Et voilà. Wow. Sauce kitoko, supu kitoko makasi bomoni. Mafuta ebele te nde na yebisa bino do mafuta soki eleki ebele esala vraiment kitoko te. Bomoni natiaki mafuta nanga mesure biloko nanga yango oyo. Oyo eza bomoni mayebo. Voilà, mayebo nanga pe elembi vraiment kitoko biloko nanga kitoko. Yango oyo biloko nanga ebeli poisson nanga epanzani te pilipili nanga pe yango oyo kane natiaki yango epanzani pe te na olongola yango. Na olinga penza kobalola yango vraiment te mpona poisson epanzanaka. Et voilà. Solo kitoko. Naotiela yango déjà mai ya fufu. Tolia. Tokolia yango na fufu. Okoki kolia yango na kwanga. Okokolia yango pe na makemba. Okotokisa pe maniok. Okokolia nango. Nga na kolia yango na fufu. Nga mokonza fufu. Donc voilà. OK. Donc ça n'a pas panzani bozomona. OK, bon appétit à tous. La grâce divine cuisine. Vraiment biloko moko eumela nango te facile na kolamba eluka penza ba biloko ebele te. Bomoni bino moko na ba vidéo na ebandeli ti suka yango yo. Eza vraiment facile. OK. Kalaté nazo servir. Tolia. Nazomela déjà soy. Bino mo bozomona kaka na misu. Boyebika Thomson so te mwamba ndenge ezala kitoko. So lambi Thomson na mwamba ezala kitoko makasi. Et surtout si kone tosangisa ngo suboy. En plus na mafuta mbila. Somo kitoko makasi mais okoki pe kolamba pe na mafuta huile soki olingi. Nga na préféraki na mafuta mbila pote boyebo bomonika na couleur nango donc mafuta mbila eza the best. OK, tokutani na table. Bon appétit. Et voilà la famille. Biloko nanga yango yo na servi kalaté na lingi na lia. Bino moko bozomona kaka na misu ndenge eza kitoko makasi. Donc yango yo biloko nanga poisson nanga yango bomoni epanzani te.
eza vraiment kaka nde natiaki yango pilipili nanga mpe yango wana nzete elongwe te eza kaka mobimba donc nga mona ofina yango na sani po supu oyo vraiment ya mwamba bana balingaka yango mingi efufu nanga yango oyo nalambi mwa fufu nanga pete po biloko ebonga na fufu penza makasi te uso toleli yango kwanga to makemba to mwa fufu mobo ya pete po ezala vraiment kitoko elekisa makwiti. Ok, bon appétit à tous. Bon appétit. Vraiment, bobosana te ko liker, ko partager, ko salanga bien, beau soutenir nga. Na ba o déjà baza abonné na la grâce na Damaris la grâce divine TV. Merci na bino vraiment tous à la kaka kawana bo soutenir nga vraiment soki bo moni erreur bo zangisa te ko komelanga na ba commentaire. Et que ça langa bien. Pe soki bo sepeli bo zangisa te ko komantaka et que ça langa bien. Bo soutenir ngai ser na bino, mwana na bino, leki na bino, yaya. Donc nyos bokozwanga eza problème te. Merci na bino. Bon appétit. Damaris, la grâce divine.